producteur a kokisaki makamde basola kité a respecté ki ba norme té tant qu'un grand musicien a ko sala kaka té makambo na sentiment quoi a betaka concert pour déjà comme à Côte d'Ivoire non et wana anila kango ba reporter qu'on pour le 20 ba betaki on les 20 donc et inda ki sa qui plein ba goloise ba sepela ki ndenga mukete ba fana faire gola ba sepela ki concert de kaki à 100% réussite ba o bazaki liboso na sur bazon il avant pour ba que non pour le 20 à la somme boye balé dans la mise donc faire la bête qui lobby le 20 et les cas qui bien ma casse à reporter qu'on peut producteur ko qui no ba norme té tant ko ba norme na e y a un bête qui est concerné le 20 biso mo to sur pour ton bête regarde moi mes clip et ça la man à 150 000 € clip à pam c'est pas bon regarde moi ce que yo kango et ko délivrer ta pasteur Denis Lis hey il est banaraté. Oh, il y a un zambo et donc mon ba ange na si ba yemba ngo. Et ko on ta passer Denis na masuma zango à côté un bon zambi. Pasteur Denis Lesoyo qui vous a conseil ba peso pas annoncer ba sele salé la ngo zambo ko koyo kate. Aki ata regarde moi ezo ngi se pasteur. Biso to ça msama longa to amingi te internet. Prévané so otili bona ndenga TV na ndenga kin ba sati. Donc il y a un baganda au mibute pour mibunda en internet. Dieu merci pe ba tala biso ba mo comprendre. Ba tala sur n'importe qui te attend ba commentaire. Musale ba na ba commentaire. Tant on sale monsieur Koti façon ba commenter ba émission na ngai ezatende ba commenter ba koni foite. Donc conseil ba ki ata ba cours il y a 3 mois 6 mois ba tangi ton bozonge ça ba bien. Kukumbote na balandi na biso nyonso ya Gemidor TV balobi Gemidor TV toujours world balbeza la chaîne moko memela ka bino ba news ya bien ezala ka chaîne moko esala ka ke bo découvrir makambo belé o ezaka caché quoi donc na yebi ke boza vraiment ebelé na banda quoi bo bengana ka ba o baza ki di ba polo émission morale déjà est bondi balbi émission morale ne marambo taka ngamo na za présente nazala kana nguya mangusta yo bakselanga liso moi simbinga esalanga ba bien binomo mikolo na 2021 bo pesinga kombo ya poupée riche donc moi la poupée riche un grand merci na ba fananga tout au besoin partout dans le monde entier un grand merci na ba téléspectateurs au besoin landa biso sikoyo un grand merci na mon boss papa de Unzinga le grand archiviste respect mon boss un grand merci na mama Bitanzinga donc vous me la vraiment na ngwende na yo na bi ke place besoin na banda ku bozo komituna lelo non si dora memeli biso nini akolobela nini donc nazanga mo côté na plateau nazana star na bino la grande journaliste na bino bonga mingi na komo ya Nancy Basele c'est la journaliste ya ma grâce au binomo roboyebi mais azapé journaliste il y a les grands musiciens na biso faire égaux la Jésus de nuance donc bras droit na ye donc boza la ka brancher to repenza vraiment teke bon balobi mission les a go donc héritier matin sans plus tarder fongole la kanga déjà tableau ba ba téléspectateur ba monara déjà star na bango ba yoki kala kombo ba monara pour ça la bino ba bien bonjour star. Bonjour Nancy Dora, moi je suis Mkolo, journaliste et compétente. Moussa Kitoko, et bonjour à abonné sur la chaîne Oyo. Ba ope pas s'abonner, te pas s'abonner sous massivement. Merci beaucoup na boss la chaîne Oyo en tout cas. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup papa de Unzingoyoki. Moi écoute na tout na santé za testar na mona baste mai ba jolibilité. Sous kanzambe so sa makamnae. Ato mi mon ndengo la yon de émission mukaka donc santé ça va dans un ça grâce qui m'a pensé zali merci na sou pembe les padres papa de Ondinga les grands archivistes moni bana popi donc vraiment bino mo boyebi na lingana nga ming ko seka pona zalaka na kandati star na linga vraiment le loto panzate que c'est actualité zo le kamikolo yo donc je sais la vraiment pas si ma case star mutu na ngali bosse za boye non si basele lelo to comme mona batu mususu soka sala émission donc avant émission ni talanma il faut atia kombo ya faire égaux la Jésus de nuance okolo bani pona yango
Bon, c'est normal donc faire rigolo à grand musicien, à musicien pour l'équipe musicien sont en Afrique. Aza to a pesa devoir dans denga mukete musique na biso pesa la fierté nango. Loko là même bateau batala absolu bande bateau batala biso a batala biso monde entier. So comme on est là mo que concerné faire rigolo la couple qu'il neige faut acha musapel lukata la ye bani nyezoleka. Mingi na ba o pe ba lingara fierté bangu na batala l'autre là. Ba mesana mingi tema président na bango. A to titre comme bona munene to faut na munene ba otalate. Mais so ko tie comme ba faire rigolo faut talama. Yebe kwa za ne mutema malamu na sidora atika ne bana mbaliara na kombo na ye ata mutalinga ete mais atanga ka pebike so ka tie komba faire rigolo talama. C'est normal pour ça musicien munene na mboka na biso pe za musicien munene na Afrique mobimba. Merci beaucoup. Bah lui ça chauffe déjà sur les plateaux hein? Donc atose kangi moi na Londres ya kala donc place aux arbres vraiment il y a yango beaucoup de chapeaux. Non si ba sele na zo ka ba rimer. Ba nungu nini wana balobio faire rigola à kimaki kobeta concert. Mais pourquoi concert ezalakte? Nancy Dora, question c'est qui singa faire rigola le padre, excusez-moi vous à moi cassé. Monsieur Mounene Bongo. Pe fier qu'il est et bi Moussa naye papa mobimba bonga za na mouvement o agirara papa baza pe na bana. Faire rigola qui m'a concerté, faire rigola à reporter qui concert pour et bête ma dimanche le 20 attaque le 13 et bête ma le 20 bête compé le 20 concert récite à 100% et les qui lobby dimanche et zaki yakoinda à reporter qui on pourquoi à reporter qui on producteur à kokisaki makamde basola kité à respecter qui va norme tant qu'un grand musicien à ko sala kaka te makambo na sentiment quoi à bête ka concert pour déjà comme Côte d'Ivoire non yangwana anila kango par reporter qu'on pour le 20 ba bête qui on les 20 donc et inda qui ça qui plein ba gauloise ba CP qui ndenga mukete ba fan affaire rigola ba CP là qui concert les kaki à 100% récite ba o ba qui bosso na sur ba zon il avant pour ba que non pour le 20 on ndenge za la somme boye ba lela na miss donc faire rigola bête qui lobby le 20 et les kaki bien ma casse à reporter qu'on pour producteur ko que no ba norme tant que ba norme na ye yanga bête qui concerné le 20. Merci beaucoup. Donc, binonion, so boza vraiment ba témoin ya royo kama sozo manakati ya journaliste Nancy Basele, nga la bakselio elonga 12 ans. VIP de la prince. Oh aboyi asali mokili na batu VIP. Na besoin monde na zanga. VIP maloba te bino mo boza ba témoin ya romona vraiment ba ste mayo wapi. Na besoin normal na yo kwa misuba ya ata utineka nda kwa ye. Basimbisi micro atala ba mission na TV so aza mission peut-être zo lenga nga petsa ba mission petsa ba politicien petsa ba star nyo so ndinga kina donc na ba massa na nga msupe ba vie msupe ba master donc to yebina monde on tangi na ngochik o leki na ba de l'école pe dans les cas ba mabumo banani na leki pa ba vie na ba zakari ba so na leki pa Serge Kaimbe ta comme loko no ba Serge Kaimbe on peut trop mission na chaîne fozala to l'équipe micro na pas vient na mutinga papa mutinga pe na biso ti fait qu'on confirmé sans oublier na YouTube dans un Claude Lukobako l'homme de jugement bras droit à faire rigola je défends mon musicien je défends mon président Ferregola na penza attaché de prince na ya pembeni yo kanitila ti Nancy Basele na ndenge oyo salela ka musala na très bien parce que musala na yo na ta commentaire mingiti bato bele ba sepela nango donc présence na yo des fois ba itandomike na bango bibe itandomike et ça la ka bango vraiment ba bien ce qu'on a ndengo sala musano bien nani o mona ka aza chronifoite basé belé est-ce que au kotengela biso ba komo parce que toza une émission mémorable donc biso la bango toza mémorable pour et ça la nga ba bien non fou la bango na internet ça basé belé sur 100% ba ko ata 92% basé belé biso to ça msama longa to amingi te internet prévané so otini bona ndenga TV na ndenga kini ba sati donc yomba kenda o mi bute pour mi bunda na internet Dieu merci pe ba ça biso vraiment comprendre peut-être sur n'importe qui attend ba commentaire musale ba na ba commentaire tant on sale monsieur Koti façon ba commenter ba émission na ngai ezatende ba commenter ba koni foite donc conseil ba ke ata ba cours ya ba 3 mois 6 mois ba tangi ton bozonge ça ba bien
Nancy Basele balbotali moi so kumisi nzambe antitage. Nancy Basele nayoki balobio. Regarde-moi, il y a un musicien qui a fait rigolo à Jésus de Nuance. Ils ont repassé, ils ont chiffonné. Au col banipone. Mouton le bon qu'on fait à Sata. Yes. Oui, faut à Sata, faut à bateau baza complexe, puis balinga ngo mingi. Tellement balinga ngo mingi, ba moni ke yoka mi mingi, et kumisa mi mingi, ya wane faut ça bon ka bon. Regarde-moi zanzembo oyo. Mais pardon, mais ça 2020 c'est une année difficile, année à pas si balbanda ko ça sortir te faire ego na bokasité na ya pesi bango vie apesi ba mission vie avant nanda kuna kitoko makasi na bovanda 30 chambres abula raisonner ko c'est loroni pour ça pesa ba fan ya ba musicien nyonso a beta acoustique we kanga ki na 2020 pas acoustique habité biso mukuto akasi sur peut tomber te regarde-moi za clip et salama na 150 000 euros. Clip à Pamba. C'est bon. Regarde-moi ce que yo kango et que délivrer ta pasteur Denis Les. Hey! Et banarate oh ya nzambe et donc mo na ba ange na si ba yemba ngo. Et que le ngata pasteur Denis na masumu zango akota ya bonzambe. Pasteur Denis Les soyo ki wezaka conseil ba peso e pa Nancy Basele salé lango nzambe ko koyoka te aketa regarde-moi ezo ngise pasteur. Singa pena yebi ke o ba musicien faire rigola baza penza ba mania remarquable ya solo ba mania remarquable laksi ke biso to na monde ba star e mona ba héritier matengo kabelanga mo eloko boy kabelanga mo ndenga za ba mongo na mo la be akabelinga mais ba mania remarquable bazali donc on sait bien qui mania vraiment na ndengi mo benya ezapenya remarquable. Colata. Ba misa de peintre ba patron. Ya so. Prévané ba marque house baza na ba faire écoute ça ba décor ba so talika mission botali mission respirer. Mission otali mission donc on voit no que mission respirer. Chetan ali na batu. Pembeni na ye muta souffrir za la raté. So azu 10 fois ka peto ka ba na batu ko ba mission oté ba mission ba vendre na mouvement ne ka pona kombo na ye. Soko ça li pa na ye. On s'est retrouvé à la fin du mois na yeba. Eh, mais bazanga baka. Fin du mois, misa ma colle pas chez Tanazate. Ah bon? Misa nyon c'est pas faire à mutuka. Misa c'est pas faire à vivre bien. Donc musicien ou à souffrir n'a pas dans monde de musique pas faire. En tout cas azate le bas qui osait conscient. Mais dire bah ça il peut so grâce, ben conscient mais pas à la soutenir dans mouvement la biso. Ba o ba kenda de ba o ba ba conscient. Donc biloba le baba totika. Oh, yozo yo kaka monité donc ba radio trottoir vous m'avez tout ça malamute donc yo ebino muto ana tendenga vivre bien mais au komiko lo ba bilobela pour abayeba yo mingi ezalaka be filtré na si. Mais oui hein eza bon donc taka ba misa les padres so tangi les padres te otala matin donc so vous en écrire le ko ba te mabata palu bo sa débat so bo chokomba faire ça la goût. Dans la mission sauvée na bateau quand la mission na boîte quand tu continues pas faire tu t'es zo qui lui sont monté te balbo faire ay boyemba te so nzembo nde faire koyemba nde faire donc bango ba ça nde faire mo ba musicien wana o ayembi bo asali nde faire po nzembo nde faire koyemba nde faire musique nde faire nyonso faire ya on ba pesa comme Jésus de Nuance obina kino so nzambabi na Afrika kitana na mokili na ça c'est il faut akitsa ba anjo ba yembe laquelle ko ba sa fitiri na se o muto kwa cadre ban nani ferry ça rigole Jésus de Nuance c'est ça là outil donc c'est là na ko kanga sentiment te faut kana seka pour na zala na vraiment la kana. Mais oui hein tara to beta biso la mission bien bon faut to seka ka parce que nous quand monsieur wa bio so défendre musicien bo so ko lia bien il faut lia bien so nanga za non de bien va na pas faire pe abi que na bien ça makila to ya ye asola ka bien soko sa malam nga sala msa na nga bien za trop sur nanga siko écouter mission mo pour ça msa ni bientôt sangani yo to bimse loko
Non, c'est les bino, les journalistes, vous allez solliciter na musiciens et belé, mais pourquoi vous pouvez faire rigoler? Est-ce que c'est un secret mot pour c'est parce que ils ont une mission mémorable. Les musiciens basés belé, banani, moi n'attends combo, ils ont été pour toi na actualité à faire rigoler quoi. Donc merci beaucoup question qui toque ma kasi kopona faire rigoler. Eza moi biso mutu nyonso mosala na ye alingaka kosala ngo na moto apesa valeur na ye faire rigoler eyebi valeur ya prince eyebi kopesa prince valeur nango eyebi kopesa motu respect eya bamisie mosusu bayebi ya valeur ya prince te neti ngai kopusaka nanga pembeni ya faire rigoler asepe na pusa pembe na ye amoneke nasala mosala nanga bien nga mpe to namoni ke ye mpe asala mosala na ye bien mpe ayebaka valeur ya motu mpe valeur ya prince asala pe musala bien na leka libanda te pona kosa neti boye naza jeunesse akabosi nseke na ndokosa nanga kaka po elo nini olobi ya akabosi na journaliste na tia exemple na exemple kaka nga na nsi yo la kabosi soki ya mise naza na petit olobi la faire pour asala msala malamu non olobi la mutu asala msala malamu te donc nazo kosa na TV non kokosala ngo te vomina olobi la mutu asala msala malamu to na oloba bato baza conseil no ba mamba solo oyena forcer nature nako makosa bato batala mutu o asala msala mabi ya mwana pembeni na faire rigoler za msala na malamu na malamu mute sangisa biso. Merci c'est les abattus je soit foncé chaîne YouTube fa comment on va faire bika wana déjà to ba sala bongo po émission donc chaîne wana et matsa abonné tala maka tout comme ça déjà azu déjà moto nyonso au sala que émission au finga à faire après titre comme bonotier pe cash notier bakangi ba munyo na yango en tout cas ba okanga yo. Bon? Donc faire la ligne d'ailleurs ce que le bel été au moins qu'on finit à capoter photo na componé ko sala ngote donc c'est normal elle est pas très mutu mo aza mukete il fait ça la ka bongo so che componé bi ke batu ba sa bonye kaka mais ce qui peut na quatre mo makamba malonga te ba ke ba golo ba na bango prête ba ko se désabonner na bango au perdre donc batu ba sala ngo faut sala ngo faut na bureau au sengi na bureau ba DG pour le bazar wana bureau olingo soutenir artiste ce ato che kombo na yo ce que soutenir faire batu ba ko to ba ta bémission de la faire en tout cas au talama na okaka po ya Jésus mais na yo ka bat mission le faire rigoler mu Congo maboko makaku yo lo bani pona wa ba lo koso mo to le ba terme mo bo po tala ka kaza artiste munene mo kilo yo bablo mo ba lo koso ne ba lo babo yo so donc au sein de beta ino sa yo pe ba pesa. Oui, ça fait pas faire ça c'est musalo zo mbongo na yo. Ezala sentiment te ba kabela ko sala elo te luka ba kabela ko mbongo eloko zo salela. Yo nika na facilité ye kaka boye papa ko garçon mon temps ko mete kino fule makasi. Asa ba théâtre ayaka ndako bele patre bokuta na kate ba mo na te lote ayaka ba lo ba. Façon ndeko finga da batu le pata ninga ba finga batu pona ete ye mutama boki ayoko longwa ayoko mikena ocho andi derrière mane misomo banda ko finga akabaka tino okabe onyu poseli ngani yo se no pecho fingi mutu pona nga pona na kabila donc so sai musana malamu et pas faire no avant de mo kabe no entourage na ba dadangwa bana ba fiskelele ba Claude Luko ba kweno ba azana bato ba ledo muzamba ba costa couleur bato ba mbongo ba choisir matata bato ba mbongo wana ko ba kabela na mutu va faire kabela mo ko na vertige bon à faire ko to ko na posa zonte po de tondi ya bato na faire rigola aliera na bato pa ninga pasa mututi. Merci beaucoup Nancy Basele to kaka o ba journaliste ba mo boulot o ba sa ba musicien ya solo ba no bon internet ba ya ba mbika bano abambika na bayebi musate basala musale ezanga tina bajali le bata peginchasa bayaka te mana mutu ando vanda botala mama Nicodème mama mise botala na TV tongo ya akose mission Nicodème en tout cas akokate donc ata ba question moi mambo yoti neza sensité mais Dieu merci ba mission na biso ba oyo ba normal quoi ba Nicodème ba Nico na pesi mbote na tangi ba mission belé dans un comportement te ba mise ba comprendre vie biso net biso ba mise to comment Dieu bandeko to comment dire famille mise vaut mieux au moins na ko lakso est ça bien est-ce que olier alinga journaliste makambo ezaka ya kala ba journaliste ba comment ko mitika ba mingi bano ba internet oyo ba ba internet ba sala msala mabe ba ya abanda otambola tongo tipo ka ba répétition que luka ba mission ça ba mission
il imprévise a bengi muta pese programme te a qui na répétition ka presque ayo luko sa ba émission a sali 4 5 c'est koza mutu préparer ko ndeni pour ça na 5 6 wana au moins auto sa émission actualité oyebité donc ba na salité wana ya internet mutu bon ki na ngo mais différence ezala kaka ba ba ke o ya za grand o ya za rande o ke bongo cho limba tikine. Merci beaucoup Nancy Basele pour ça vraiment ya repanza teke mais ezaka likambo ya ezaka likambo tant des oboma biso vraiment hérité matin ozo signaler biso déjà donc to comme ne biso vraiment ko chiter moi de la fin ne cause la nini pona bato bazaka contre Ferregola moi de la fin ngezali Ferregola forcer nature te asa dame sa kitoko oya yoka atabo balinga kete baza conseil ka sala msala ngo bien basala ande samedi sala ke bomba nyoko na mutema mais faire gola seka bo consommer artiste to za album dynastie zoya to consommer artiste to na d'album o azo bimisa kalate moko yemba na bandeko na yeba yemba na bango na maison mère obeta sa featuring na bango na album moko ezapo ya ye moko eza world asa album moko babe ngo ba rumba trap abeta ba rumba demba to beta ba rumba trap ba rumba mo lokola bah regarde moi du genre comme ça tous les consommer l'album moi ami balé à attendre de consommer au koyo que loco regarde moi pesa intérêt de consommer en tout cas merci beaucoup na gauloise merci na abonner à chaîne OP na désolé les boss ya Gemidor TV boss inde papa de Ondinga les grands de Ondinga donc merci la chaîne Kitoko merci pour émission Kitoko journaliste Kitoko émission Kitoko ça bien vite en tout cas on a dit que ba ko zapper faut battre la caca en tout cas merci pour les grands caméramans promettre héritier Matego à promettre dans 6 mois après émission merci naé donc merci na fils Kelele mon vieux Dadangwabana merci na maître Moussa Mangi merci na Yedo Muzamba merci na ba bureau nyo ça fait rigola bambote belé na DG Blaise Polo pourquoi pas na Claude Lekobako l'homme de jugement wana patron bona boss yim ta zone de charge na biso ba salaire et pas Ferregola merci beaucoup donc merci pe na chaîne Yamba Kinga je suis là Ernion so bozana besoin na nga zala wana ngapi na remercier na ndenge au répondre à l'invitation na en tout cas et ça nga vraiment ba bien merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà, to comme vraiment na suka émission na biso na boya ka kozala ingrate na ke ko remercier bino vraiment ya trop na fidélité bozala ki na ngopona kolanda émission ya lelo balbeza ki émission mo repère c'est bino bozala ba témoin bozo tunanga non c'est de repère c'est l'axi nini père c'est l'axi Kitoko père c'est l'axi Tokos père c'est l'axi bien donc nulle part ailleurs bozala ka brancher quand na prometa ka bino bozala ka jamais dessus na Gemidor TV donc un grand merci na groupe les amis de Dora boza ebele na katimini wana sonom na banutanga ba kombo na ko banda wa tina ko c'était un grand merci na Tatu Hit banda France un grand merci na Boubacar donc Torosil Sanyongo yango et après un grand merci na Marna la belle banda Soyo un grand merci na Diogo un grand merci na Adrien Dinganga balbi 5-0 c'est quoi donc mobile moi lo baramingi te un grand merci na Myriam Coiffure et zoom na show de fond suisse boya ka vraiment ebele bokozala jamais déçu un grand merci na la reine Zinga TV balobi world na world donc so bomona ke monsieur le kaki Perez boye grâce ya caméraman moko bien réalisateur moko bien na kombo ya héritier Matengo wa te kuta la prochaine émission et longo nanga moko Nancy Dora bye. Ça c'est la rumba. Bazunyoso touché tout. Dada Christifi Poiti Cordon Senga Yves Kabututu Patou Mwanda Constant Payem. Il est plus sucré que canne à sucre Eva Kazadia Zana douceur Abamopé. Son visage reflète l'image de l'amour. Soka Sekiwananga na baby on fait José Kola Molay Oli Fambondo Sédeke Fambondo na komata lelo na pesa ordre bato pola basinyo sans miso bamona teta
ntango evazoleka kazaki ezala wanga ekafranka ya mamamoto asimbati kapitaine Manoka bolingo nanga moto ameka te bolingo nanga nakoboma moto DJ Virus Mbete kazaki nanga moto asimba te mama ingénieur c'est plus jazz